Salut Mbote Nabino Banso Bandeko Balandi ya Feza TV RDC de partout où vous vous retrouvez à ces instants pour na kolanda émission Nabino na mongongo ya mwana mobali oyo les garçons combat Gauthier business le Congolais le vrai 100% de sujet mwana manyema kasibalo barata ya kutoke mboi kambele mbele kuila muzungu na meza yake kasite mwana ya ba koko saburi kasite papa na Doria Marie Doria Masengei de Kasongo na Isaac Gamaliel. Lelo to zongeli lisusu masolo na biso ya politique parce que politique zongi elengi kitoko yo wapi ba congolais ba zongi na confiance ba congolais mitema ekiti parce qu'on se demandait jusqu'à quand makambo yo eko umela boye jusqu'à quand solution na makambo eko zwa mate awa solution zwami on a constaté seulement que la ville est calme et le pays est en paix. Voilà pourquoi na yambi na kati na émission na ngai moko ya bandeko na nga ona zalaka zana bango mingi un analyste politique mobali ya drapeau na kingo oya lobaka mingi makambu ya Congo po alingi Congo kende liboso Jerry Kamiende mobali ya litutu na mbuma na zolo na sengi na régie soki bakoki ko fungola pour que na yamba invité na nga mokolo malelo po to tongolo o itali politique makambu ya Congo po totali sabino boni Congo ekoki ezali kotambola na zongi na régie po na yamba invité na ngai. Merci na régie na oaza na sima na caméra Chiki Mampuya kasi a totangi kombo nae to moni pe adada l'artiste kala mingi te album na marché na za déjà na ya Jericho Betox ndeko Jericho Betox mbote mingi lo sako mwana mboka Gauthier business mbote na bayimboko nyoso bazolanda biso à travers le monde Jericho Betox na bino yo garçon drapeau leki ya suka mwana ya suka ya ba Félix Tshisekedi donc après ya Etienne Tshisekedi ngane mnalanda na sima donc mwana ya suka donc ngai leki ya ba Rossi Mukendi ngai leki ya ba Thérèse Kapangala donc ngai leki ya ba Lumumba ngai leki ya ba Joseph Kasavubu ngai leki ya ba Fumu Kimbangu. Okay. Donc nazali leki na bango surtout nazo bundela bango. Merci na bandeko nyonso bazolanda biso na Feza TV RDC. En tout cas nayebi ke président Raphaël Walukonko notre président oya union ya web ya ba bato oyo batali makambo ya presse en ligne et puis na maman na biso Bela Dinganga bazolanda nga pizza. Merci déjà na la patronne na Bela Dinganga kasi ya papa Raphaël Walumpunga ningi bo pesi pe biso chance poto simba micro na chaîne oyo kende sango. Merci na yo Bela Dinganga iget ineza yo muto sepela ka komona nga na Feza TV RDC kasi naza koto yote ndeko Jerry finalement kimé ogo komi na kimia. Oui. Parce qu'il n'a dit que bat bané ko tungisa o moi mingi lokolo lobaka moi mingi apparemment ndro côté la Fati moi trop enfin au beta kameli solo moi Congo mingi finalement gouvernement bimi okoko lobani déjà pour na moi mboka Gauthier business ngai soki na koloba na tondi kaka tata Nzambe merci ninga inspiré président na biso Félix Tshisekedi aboya ki ba kombo wana tina suka akena bango tina mir parce que mon collègue souko to zaka na yeju ba chanzaka date ya élection lelo na republier ba po ba te beleta na lobela Fati ba bula rondire na zolo ba pona za muluba te eza combat to bunda biso no surtout lelo na bande kwa lamuka mwana mboka kota na bokonzi yango lelo tozo sepela nango on doit protéger notre pouvoir il y a peuple yango pouvoir congolais Rossi Mukendi azokufa zolo bakaka le peuple gagnera toujours le peuple gagne toujours peuple lelo a gagné. Ce sont les mal intentionnés qui vont continuer à combattre les lots. Est-ce que n'importe les lots, c'est un phénomène combattre ça les sous. Déjà, président de la Ligue, il y a IDPS, nommé ministre. Voilà qu'on a pas perdu. Na IDPS, président de la Ligue des jeunes, il y a IDPS, il y a France, il ministre, maman na bisowa. Parce que yo combattre aux bundelani, ba pesi bino ki beaucoup. Mais Jerry Kamiende to ki non malembo pour ba congolais balanda makambo malamu. Na gouvernement wana 79 non 79% ils ont battu à sika donc bateau baza vraiment une expérience voilà bateau na no ba dirigeant chance nous opesa na gouvernement parce que balobaka soki ba ko ba jeune ba kokaki ko yeba ba nga basala ba erreur mususu tozo kanisa vraiment que gouvernement oyo ana ba figure kaka ya sika et belé bongo vraiment ils ont la chance ya ko bimisa Congo na ezaka na mboka na biso ne toka makambu ya expérience. Oui, expérience c'est un mot français, pas français, bah ça là. Mais bon, on peut pas français.
ça il a rare expérience, ça il a rappelé nouvelle souffle, ça il a rappelé identité à Sika. Après voilà tout comme on a match à Barcelone. Banda Barcelone et Salama moi na 16 bêta. Et puis Betty na 10 minutes a sali combien des actions? Est-ce qu'il y a ça d'expérience? A Betty là ba Messi. Premier match né wana fala bêta. Lelo ba ministre ba nommé baza ba ndeko lokwa bana Mikel lokwa ngai baza ba 40 42 ans to que même tina 50 parce que baza ba jeune. Ba tata wana ba suka pe me ba lingaka ba vanda bango. Lelo nga naza nesengo makasi nzamba kopesa bango to pesa bango moka kuswa. Nzamba kozana bango prière à martyr. Au moins lelo prière à martyr ndenge sali. Et confondre bandeko FCC tina kati ya PPRD ba jeune ba ko comprendre ah Félix Tshisekedi daza moto maele azo bundela biso pe ba jeune. Lelo ba jeune ba tukwa ba papi wana ozotanga kombo wana. Soka zu pouvoir lelo na liste liboso azalaka. Azalaka te 18 ans mo masalaki te. Mais lelo soki bazu ba jeune na PPRD c'est grâce à Fachi vite. Alors ki ba jeune ba sala. Ya konto so pesa bango moko ko swa. Ba ko sala. Ba papa na ta ba kota ki bazo expérience yaka na musala ndenge tozo sala boya boti. Lelo sala émission mabe lobo ko bongisa. Lelo sali boyena mo faillite lobo ko bongisa. Mais Jerry, moko ya bandeko ba congolais baza pe komitu na mo ba question hein. Je pense que ça mabe te ba mitu na ba question. Voilà. Ba lobby gouvernement ngo eza pléthorique. Batu baza mo ebele ba leki koleka et puis ba msu ba lobby mais ebele bongo avec quel budget? Ba bina budget kuto eza nango te bazo pesa déjà bazo ba toujours mona te comment il va réussir. Omoni Martin Fayulu déjà lobaki azo mona te comment Fachi va réussir, ils ont déjà échec programmé. Nani maman fait nani Bazaïba. Yepé déjà le baki bongo donc on se comprend ils ont battu nous. C'est normal. Il y a côté c'est normal ba bongo ça la battu belé. Tu as vu ça qui bango après Genève ba te belé ba carrière politique na bango ekufa. Ya o mona kengana ndimaka le pacificateur Vital Kamerhe. Banda Kabila le père à kota ti le loza na histoire à Congo na maboko na ye. Yo moni a bouger ana histoire à Congo na maboko na ye atelaki ba ngi ba zo ba biso na Genève na ndeko na ngati Tshisekedi to yebela mwana mai lelo yo ayebisaki bango na ko sala ye roi ndenge na sala ndeko Kabila roi na 2006 et voilà lelo Tshisekedi est roi donc mon il faut une expérience et puis ko na mayele le roi ba ndeko Vital Kamerhe bato bazolo ba bongo bon peut-être bazala bango pas mal intentionné bazala bango pe na droit à koloba. Mais tu as pexé muto lobate à mettre point de vue na tu as pexé muto lobate ndeko na biso muzito lobaki c'est un garçon honnête biso muto tinda to chere maloba na munoko te aloba on a radio mindele il tient parole les paroles s'envolent mais les vidéos restent na ba audio reste papa muzito lobi Félix Tshisekedi c'est un garçon honnête honnêteté na yango monani bilongi sika na gouvernement 77 79%. Et puis comment ça la Congo? Moi ça soit poste à mon nénébo. Il y a ministère Affaires étrangères. Il y a ministère Affaires étrangères. Soit niveau. Et puis combien de bana basi? Basu poste 12. Est-ce que la table de Kabila 12 bazo qui pas poste à nénébo? Mais tu s'appelles quand même l'homme de coup sur coup de Chadari secrétaire permanent à PPRD et c'est qu'a félicité ba ministre baza nommé dans gouvernement pour lobby Kabila ndeko Kabila honoraire nani sénateur voilà. À quel chef politique il a biso mais président ya mboka le chef ya gouvernement le chef de l'exécutif ya mboka isa Félix Tshisekedi boto saye be bosala bokota na vision na ye omoni ngana sepena likanisora makasi banda mwana mboka Shadara botama alimbisanga za mokolo c'est donc comprendre que ba congolais ba comprendre to sala na biso banda omoni nyoso toza musalo to salaka ngai babenganga na téléphone babi bazoyebisa ngai yo imbécile garçon ni tout mulu boko so pouvoir te nga mutu abenganga bo mafinganga bo na yebisaka naza mulu bate je suis congolais naza mboka musutele so bateki mboko na oké wapi na télé ngani moto azolo balé mususu ke yo balu bo so boko total boy rwandais ougandais angolais nationalité douteuse mais moi né à Kinshasa grandi à Kinshasa na déplacé te nazalaka na mboko siko bata o bazolo babongo peut-être bati yo moni lo ngana solo ba Shadari tia lobi boy ezaka lilobo biso to lobaka ba komesana ya na biso Shadari a mesani a comprendre que pas lobi nini il faut bosala na intérêt du peuple en tout cas de rejoindre le peuple d'abord rejoindre le peuple d'abord pas rejoindre le peuple d'abord il faut bosala intérêt à peuple congolais basa l'intérêt à peuple congolais Jerry mais na kati ya gouvernement na kapoto zo chité avant to kota na deuxième sujet na biso il y a un déjà ministre
aza chargé vice-premier ministre chargé de l'intérieur déjà babimisi passeport ne kaza na yebe vraiment belge papa moni makambo qui ba erreur ngo yango makambo qui ba s'assura qui te kaza ne congolais te vraiment makambo na ngaleti lelo na rolo bango nazo encourager yango te na yebi te soki na constitution na biso na tanga na nute na yebi te pour na kocha étranger peut-être as un ministre pas na bino eza passe. C'est vrai que le Congo notre nationalité est une et exclusive. Congolais kabula ka nationalité na mboka musuté. Voilà, yango so na lo baba bimisi on ka tant ba cheyet. Pour ba salele ba campagne na mabe. Non, pour na lo ba kazo mérité te à cause de la ministre était c'est un belge. Non, na minute on na ko confirmer ngote. Yendenge balobi ne bongo akene ko lakisa bango que je suis congolais. Parce que pourtant babimisi ya yemo babimisi pe ya vie na biso prêtre le pasteur Roubero. Yebe babimisi passeport on est Nathalie. Mais pourquoi nous sommes tout wana? Pourquoi nous sommes sala wana? Na régime ya Kabila tanga zangi na posa babimisi ki honte pona. Bilo mso pe ya côté pour honte. Non, Roubero alelo aza congolais de nationalité babimisi ba preuve ne que il a la nationalité congolaise. Kasi yebe ne ba sali bongo ba ko bimisa na bango ka promesse nini ba mal intentionné ba lingi kaka ba lo batala fachi tala boye batika biloko na toza soto bito banola na nationalité ya gote okobima Uganda nga na bibi Burundais shika bimi soki ivoirien poto ebi biso tout oya koya leti biso baluba toza ba juif to uta soki na Israël soki na Égypte kuna ba Swahili bo uta na ba Arabe kuna soto beto no beta masolo ya peuple congolais le peuple ba nani royaume congolais le roto okene to la il get Inez na pichu basunga balinga ki vraiment to rassurer réellement que la deuxième sujet na biso ndenge to kotawa que na Congo gratuité enseignement de base eza peza gratuit okoko rassurer vraiment ba tukeza na landaki na mission mo ndeko loba congolais ba memie na lola azotu na satan na zala pe ba koto en tout cas Vera mo merci beaucoup congolais sa bongo oyi congolais liboso ndalo bani classe passe na loba eloko lelo na loba lelo eloko vérité ngai na tikeli ko tanga classe ya gratuité parce que bato balbula ko Congo ebebika na tanga Kabila les pères Congo ebebika na tanga ebeba na omani ya ona bisa bato Congo histoire na ngoza kwa film zombie bana mike batala te entrée déjà Congo ezala mabe Congo tikela ozala bien te Mobutu a eu pouvoir na 1960 na katanga guerre ebimi après 2 mois donc Congo tikela kovanda bien te papa nanga enseignant école babongisi na mone komi kitoko wana en étage na ba ordinateur mokengeli est-ce que nga na tanga deuxième primaire na troisième primaire papa nanga directeur babongisi yango biso to koli na mongo ya prise en charge donc papa nanga zaki directeur Mobutu ando futa bango mabe le seul président batamo na cercueil na kata mboka o c'est Mobutu na 12 mois papa biso et puis Mobutu après wana lobaki nini lokola ba fonctionnaire ba lelinga ba kundanga ba ke luka mukontina bango akunda bango afuta bango yango to tika la boy mais Jerry nakato maloba te na plateau poto kini moi bien ba congolais mususu bazolo bababi mais Félix Paza moi pressé ayeka mbala moka na 6 mois ya mona zokende papa na c'est ba question na ngade ayeka mbala mona 6 mois boye falaka kinango malemba ta année prochaine l'état atonga ba école po balobi na ba école ni yango oyo yazotinda bana bakende kotanga ofele ba musu balobi na bijo wapi yango wana oyo ya kofutela ngo bana ofele lelo okoko loba nini na makanisi wana bandeko na ngai ya parce que ça mituna o bato aza ko mituna solution na makamone ko zala ni bandeko na ngai ya poto bo fongola matoi boyoka mwana leki ba Félix Tshisekedi leki ba Rosimu Kendiye congolais problème ne zaki nini congolais na niveau ya classe na ngana loba awa ndeko ngote akata kinga ngana za mwana enseignant biso to koli to tangi na prise en charge oyo ba para ba ne ko pesa na ba école ne papa na biso zo nini salaire soki ya 80 000 attends que ça biso 7 ndeni. Donc, prise en charge, on est comme qui shida. Maman, on a dénoncé yango. Prise en charge, on est qui shida. Même na bande catholique. Donc, yango zo mona batebele ba olinga te prise en charge, on est qui est dans l'état. Pour ba que prise en charge na ba frère Kimbuta, ba frère Boye, yango ko sala ka tenafek. Donc, zo mona ba frère mo ba zo tangela ba cahier de communication ba ni mona futi $280. Mais biso so tout ko encourager le ko tata kutu na tangi na mbongo na salibo. Lelo mo konza mboka lobi bana bakota ba classe ofele bazotu na école nini ba école elle était zalaka nango kaka mais batu nde biso to kima yango omoni congolais na sa publicité te balobaka à l'époque miliki moyo comment on dit miliki moyo ezaka bleu boye melama awa ezaki na qui rigole ezaki na rivalité na qui rigole o miliki ana et comme na solo ya banzete congolais ça makasi na intoxication
Et comme nous sommes en train de mélanger tout il y a yebisio, il y a yebisio et panzani pe ba to ina miliki wana. Donc Congolais za bongo. Mais école il y a l'été zali. Bino ne bokoma ba mal intentionné bo okene ba école ba aucune école privée va foutre $500. Ko ba fachité. Futa ndima komba no cash. École l'été zali mais nous avons des écoles privées ya ba sango sali privé na ye. Combien ngomwe école à l'état ti. Vous comprenez? École à l'été za nango. Mais pour mes habitants tout okenda ki na privé trop. Mais tu as vu que rentrée scolaire 2020 en attendant gratuit. Mais Arozambongo wapi achaki namona ki ne bandela lobaki 2 milliards 900 millions pour na budget à gratuité scolaire. Mais tant ba koti forum ba kota ki ya 3 jours wana du 22 au 24 du 22 au 24 wana. Mbongo ebimi kutu oh achaki leke belé. O moni que tout na l'état moyini bon na comprendre congolais 32 ans Mobutu 3 heures Kabila le père, 18 heures Kabila Nido, il faut pas qu'il y ait un scannage. Congolais ça facilité pour ndima. Yo kana baba ne ba loba. Et bon école, tu m'as tout dans Facebook chéri. Yo l'accepte sur école en yo ofele. Bo wela ki ko kene ko futa ba mbongo. Mais je vous dis, bo kende place bo pese bino ba mbongo, pese ba mbongo, bo retirer ba mbongo na. Et on informe déjà tout le monde qu'il y a la partie à lobby. Baba on est déjà aux ça va compte. Donc Congolais azolo bapi aza pressé. Soka sali yango te na ebandela taki bana bakotanga ka classe ofelete les changements zate parce que alobi yango ekomi o aza pressé wapi ba école to comme déjà ko chité na émission na biso to comme na 3e sujet na biso et ça la moi passi mais faut tout na kaka apparemment il y a des Congolais ba komi plus Congolais que batu mususu ils ont ba Congolais ba komi na plus de droits que batu mususu do ko pekisa penza likamba bibi no boko journal likambo te mais curieusement yimo kazo journée nango tout maintenant na nini mu 2 minutes le soleil a boketu na habité soki na régie ba ko illustrer le biso moi vidéo na 30 secondes ndenge boketu azo beta ba concert mais azo pekisa azo beta pena na micro na sekono na régie en 1 seconde so ba ko zongisa la biso émission na poto comprendre makambo. Merci na régie tozongi na plateau ndeko yazo pekisa baninga ne ba congolais bandeko na ye ba beta ba concerté mais lui il s'est permis à livrer quand ba concert na ye ba concert payant malheureusement pende to moni on a sali moi mpia kana ye parce que ba congolais peut aussi quelque part ba komi fâché siko yende kaka ko sala na ye so e komi faltant fallait que beta na février ah na bi so ki Olympia so ki Bercy na ya o telemisa ba kotate pe ba congolais ba ndimaka makambo tiwa na ina lo belo moko moni ba te belé baza na poto ba comprendre ate na matière qui peut moi tension moké parce que nga mboka na ngolo bango pena omoni la charité bien ordonnée commence par soi-même so tali bien combat ba mizi ya ba ndeko na biso ba combattant na pesa ka merci longonya na bango ba combattant baza l'esprit à bien. On va comprendre que on va livrer qui le vrai combat. On va livrer qui le bon combat. On va dire que tolinga qui moi na mboka soit pouvoir, le moi na mboka a du pouvoir, on doit cesser, on doit laisser tout. Qui maison na est pour matanga zela na mboka. Donc les batiki, mais les mal intentionnés comme des bokechu, on va dire bah ayebi attaque comme maman je suis malade té. Même maman je pars au marché, na papier ayebo comme ngoté. Mais azo continuer comme ça là, oyo ya bekisa apekisa ki baninga. Parce que tant que personne baninga lobani ngala ndaka bia lobani na est batu bazo kufa Congo za na matanga Congo bateki yango ndenge nini ba mise ba beta mais tant que personne batu bongo yo moko pe faux un exemplaire o ba la sepis yo moko na ndako na pango no za na matanga o la si batu te ko za na matanga so bato bazo talonde ba ochelo matanga yo moko na no lelite donc o biso na balu bato baka buku anchima bupendanga na mapuku donc lika ba finga muninga netela mise kota OK yemo pe mise kota. Donc, ce que tu promets, c'est la honte. Si on a un petit concert, on attend que on s'allie pia kawana. Bon, on a dit dans l'Est. Tout le monde a pensé que papier a cash money. Bon, que tu promets à envoyer autant. C'est nango et des scobana. Parce que ils ont calé fali. Ils ont calé fali pour pas calé faire. Ils ont calé ouais rançon. Pas bête à concerter. Mais hier, parce qu'on a un concert, tout le monde dans la famille, dans la commune, qui n'a pas eu. Dans ma cambo, ça la mabewan. C'est pas normal, c'est pas normal. Au moins, il y a vie.
pose la kaka ba gère ba boketu wana faut ça kaka donc mutu mo on dirait mutu ne sala bien ti boketu afinga ba na bandeko ba landa biso poto comprendre que ba congolais ba komi maele tala ndenge to côté le vice gouverneur ba ba so ba sali bongo ya ba Congo ba to ba ko finga mais ba congolais ba bi non trop c'est trop ba téléméli madame et puis on apprend que ba tu ko kanga lelo lelo azana maboko ya aza déjà na parquet il faut samba siko bandeko ba landa biso to ko lo banini pona makambo boketu osala azo déshabiller Saint Paul po ye moko Saint Paul alata te boketu il faut comprendre ye ayaka na so moni mutu so inde to yaka na musala oyo so yeli musala opina et par hasard boketu c'est un rescapé de la musique et puis il y a politique donc à kota nega katika kota po batu bachake ninga tele makana matama minene na bokoto ayesa batu bakota eloko malonga ko loba te phrase ate bien boye momo ko ya ko loba ezate et puis c'est la honte ya bana boketu est-ce que boketu pena za kana bana ne pena batala pena batali papa na bango ya libumu munene mabundi wana yemona aza bien te mais musani ka ko finga azo finga mokonza mboka azo finga peuple luba azo finga batutu ya finga tout le monde finga bayaka afinga bayaka ofinga tout le monde na bangala pe bango moko babaya ye afinga na basango batutu babaya ye mais na yebisaka yaka okuta na Jerry Kobetox mwa mobalo elongi mabe ya bitutu ndako keno tina suka ato vandi nye ngana kolobela kayo kaka okisaka bangala soni mungala za muta vérité et non que mungala finga. Voilà, to comme na suka émission na biso Jerry Kobetox na chaîne oyo ya Feza TV RDC ya Bella Dinganga la patrona oto yebika ko kanisa pe ba koto yo mo le lobano ya suka pe mbote na ba imboka o balandi biso. Lilobanga suka ezali tant que mo bateli ba congolais leki ya ba Rosimu Kendi leki ya ba Fachi. On doit protéger notre pouvoir. Le peuple, doit protéger le pouvoir. Ce n'est pouvoir ni à Moulouba, ni à IDPS, c'est pouvoir il y a peuple congolais. Tala lelo fati nenga zo sala, banzelo azo bongi sawana, ba mindo azo pelisa na bamboka. Tala lelo to na télévision na biso ya Congo, ya RTNC. Na mboka na emoko na mbujima mai ezate. Batu bazo zo ba épidémie. Pona kotalisa ke mboko toziongo na maboko vraiment ya l'état moyini mais eloko ngana ko lobaka ke bande ko nanga ndenge baba kungwa lobi boye ba ke ndenge bozui ba poste ba mini ya ministère wana ko raisonner te ke na ba la 3e femme 4e femme batima ya munene ba otonga na makala eza pona bino oyibi monga l'état umufunge mukwata mulonda ilubilu okine to sala bino boko kuta na biso na nzela na bino. Donc eza mokitani ya fils mukoko eza mokitani ya Rosimu Kendi mokitani ya bandeko nyonso babundelaka ba congolais mbote na bandeko bazo mbote na ngana bandeko mingi baola nanga base nanga ya IDPS Koko Pangasudi Bikule Brun président Chiba Babenda président Doli Kamani famille Kamiende Mobimba na Londres bopesanga makasi et puis ba congolais nga za na famille nanga ba congolais surtout pe wana Kinshasa bota la biso na ba bureau bo partager ba vidéo bandeko batala totika attention ya mabe akosala nini yango ye penza na nini Sénat ya yete nena monaki yuma mo bazolo bana télé 50 Sénat ya yete gouverneur ya yete intel ya yete première institution na mboka ezalaka c'est la présidence akobeta liboko na mesa oyo akosala mabe akuta na biso ba peuple congolais na ce pays na ba béret rouge kimia na bino vraiment bomoni ndenge batieli bino ba jeune na PPRD bazui poste mais botika moi be tension mabe wana o ba kofuta au moins 10 000 o lekina tala kabaka ta na papier o tala biso kutu to pesa ki boy to zwa ki boy o sala seul ko raté parce que bilongi zo kendele sa bilongi na bino. Voilà to comme na suka émission na biso Jerry Kamiende, merci pour l'analyse au sali na mokolo mwalelo, merci pour na baimboka obo comprendre makambo yo mais to senga na biso to fungola miso pour to comprendre que buketu azo kosa bana mboka to comprendre que buketu alinga mema biso na dérive to fungolela emiso yazo beta ba concert alingi ba ninga ba beta te Bella Dinganga la patrona plus 44 to lobi na yo merci pour cela qui biso confiance so qui to sepela ki na émission oyo to partager ba vidéo et puis ya gotier na présidence bazolanda biso na pesi mokonza mboka Félix Tshisekedi sika azali ba bia communauté na Japon non na Dakar et na Yokohama na pays moko boye wana pays moi likolo boye asa longwe Japon alongwe déjà Japon et puis na pesi dire cap VK olakisi pe nos politiciens
moni bate belé bazalaki moni ba akozwa poste bo ya le bina ko soutenir moi na mboka. Merci beaucoup et puis merci beaucoup na partie INC nani mokonzi na biso ya INC moko pe na solaka na Papi Lukata. Merci beaucoup et puis merci beaucoup, félicitations na Bodoué Mayo papa na biso wa bibi pe na mokonzi na INC et puis ndeko nango na mona kana IDPS Yves moi comme on échappé nga bimi pe azui poste tala ba jeune ndenge bazui poste. Donc présidence, merci beaucoup. Bato no surtout boza ba congolais boye bake mboko eza mboka na biso na ko kende wapi nanu na lia mongo ya moto moko te kanyaka ya moto moko te na lia mais na sala kango pona bolimba congolais et puis pe na ana intention ko lete lokwa buketu allié à oyo mabundi ezo banate ezo kende wapi bilia le ba mbongo bato. Donc voilà Jerry Kamende ceux qui te s'appelle qui une émission auto partager ma vidéo to s'abonner i get ineza moi je t'appelle à t'abonner yebika ka esika nyoso na zalaka yo zalaka wana na Feza TV RDC na bengi i get kamanzi depuis Canada kasileki ya bato ya kapios kapanga kapaya kapios kapaya o s'abonner na Feza TV RDC et bongo la patronne Doreya Masengeide Kasongondo ya mama o s'abonner et puis ceux qui te sepeli to partager ma vidéo oyo de to kutani au prochain numéro nebike ekozala le sous show avec d'autres invités. Check.